En tout cas, ce qu'il y a qu'on dit maté et que le procureur s'en saisisse et que a bengisi a qu'on dit maté. En tout cas, si le procureur général près la Cour constitutionnelle l'interpelle et qu'il ne répond pas, je serai la première personne à pousser les gens dans la rue. Non. Le sénateur a vu, s'il est interpellé, le procureur général près la Cour constitutionnelle, ah ben ça y est, ce qui plainte comme dans ma boko na ye, il faut andima. Azana chouate. So aye kondima c'est comme au-dessus à mobeko. Est-ce qu'il y a solo plainte wana ko salema? Est-ce que motuna siko ya monene ko lala wana? Est-ce que naka oyo esengeli kutu moto a porté plainte? Ton procureur général, il faut s'en saisir d'office. Les lots battu amon ba vidéo mais soko tali ba son ba yo ki lelo ba landa wana za conversation téléphonique. Il y a RFI. Mais ba voice oyo bango moko basala na ba vidéo totia yango na ba réseaux sociaux. Totia yango na ba réseaux sociaux. Bandima ko sala yango parce que lelo baza libanda. Baza ba exilé, baza ba réfugié. Il a reconnu. La fière na o ba bengi pepe ilunga wa tika biso pe ya démission. Na difficulté ndengo wana. Na césarien. Non. Non. Écoute ndenga ina. Non. En tout cas, il y a difficulté ndengo wana so ki yo si omoni. Okende nano ona ke kutuna autorité morale ona zo na kokende nano kinga kati kutu mutongo azate ona kokende na katanga. Non. C'est que vous avez mon vous avez ça te. Ngani alingi batu ba comprendre malamu. Pour ceux qui n'ont pas comprendre. Et na batu musu ba comprendre été. Donc on ko le ba chanvre, et na batu musu ba comprendre été bangi ba comprendre été diamba. Donc manyola ngoma malamu mingi. Donc ça micro. Toko kenda kotombola ezalela mpe bon koko ya Afrika. Mais ezalela mpe bon koko ya Afrika na bozindo na yango evandi na rituel ya chanvre, gangisme, rituel ya bangi, diamba. Votre chaîne Isine Télévision, toujours avec la vôtre, accompagnée toujours avec la Rachou la Caramel. Quand on parle de Rachou la Caramel, nous voyons directement Corrector News Télévision, Babiskouna Correction et News. Derrière la caméra, Dédéléma Ouéja, Papa Anderson, toujours là et pour vous servir. Babi, toujours au service du peuple. Les deux alliés, Tokomeka Kolubila, 3 sujets un peu capital, Toko toujours dans l'actualité, Tokomeka Kolubila, Babengi procès à Floribert Chebe, Watkabiso, Bamboula et Belé, les kits moni madame Naya Kosenga, justice ya solo et salama. Toko le Belé, sous du Cambo et cartonné, ils allaient toujours en cours, et il y a Félix Antoine Tshilombo-Tshisekedi de Dali, président de la République démocratique du Congo, à quoi il sous dans Moutou, il y a Union africaine. Tokomeka sous wana, Kosimba sous partout à Makasi, Banzela, Onestu, ya Jelem et Fumwami, Tokomeka sous Kosimba, démission et l'équipe Namboka Oto Benga Ngomengi débolement ou Salami Makasi Nangambo ya Assemblée nationale topé Nangambo ya Sénat to yambeli bino moko o ya bino bolingaka mingi na yebi ke bozali dene esengo ya komona ye to bosani te kopesa toujours matondo na babalingaka biso ba soutenir biso ba remarque na bino et ça biso malamu mingi to changer. J'ai dit un grand merci à mon papa chéri, mon papa d'amour Cléo Kaléo, maman Delmo de là où tu es, les grands designers en direct de Turquie, les papas de Franel. Yambeli bino babengi Charlie Kadima. Bonjour Charlie. Bonjour Moussaou, bonne année. Bonne année, merci pareillement. Bien que tout le temps en février quoi, donc bon. Mais depuis 2021, bandi le roi tout le monde est en tête. Na bosani ke matanga ya John Kabeya oui sangisa kibiso sous l'autre fois Charlie Kadima. Buni on la makamba ba téléspectateurs na matanga moi to se souhaiter bonne année à la guitare. Kasi yango lelo eloko tozo solo la sikoyo ndenge to solo laka. Yango to lobi bonne année bon na matanga to loba ba bonne année. Vraiment. Yango na bonne année puis bonne année na ba balandia Isine Télévision.
Charlie Kadima, to comme quand on recorre en actualité, et c'est biso vraiment à Nansika Oyo. Tout mon dossier Oyo ya mon amboka Floribert Chebea, Oya Tika biso bambula ebele, to moni voire même que non, moi ce n'est pas que justice. Na ebi ki avant yo ya nona mutuna Oyo, avant yo pe sa réaction na yo par rapport na yango, to aussi on donne numéro ja à lancer les biso extrait Oyo, de ka demande ya madame, to comment mukia. C'est un grand jour aujourd'hui. La vérité que moi et les enfants, qu'on attendait toujours. La vérité qu'on cherchait pour qu'on puisse connaître qu'est-ce qui s'est passé réellement. Aujourd'hui, nous venons d'écouter cela. Nous venons de lire ça. C'est pour la première fois que je puisse écouter tous ces noms. Que tous ces assassinats soient arrêtés. John Lumb, il avait fait sciemment de quitter l'inspection générale, de rentrer chez lui parce qu'il savait qu'il avait déjà donné l'ordre qu'on puisse assassiner mon mari. Je demande à la justice congolaise, parce que j'ai déjà écrit à travers mes avocats, qu'on puisse reprendre le procès à zéro. À zéro parce que John Lumb doit être arrêté. Et Joseph Kabila, parce qu'ils sont cités. La vérité vient de sortir. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire encore? Je demande au président de la République, je sais que tu ne peux pas interférer dans les choses de la justice. Mais s'il vous plaît, président de la République, ordonnez s'il vous plaît, ça fait 10 ans qu'on attendait cette vérité. Président de la République, je sais que tu ne peux pas fouiner, mais moi je vous demande de dire à la justice de se saisir directement, parce que maintenant là, c'est une flagrance. John Lumb doit être arrêté. C'est vous. Ok. Outuko ka mwasi wana ko la pasi to moni mwana mboka o babengi na kombo ya RG Lunga pe atike ko témoigner atangi ba kombo mibale ya bato minene oto bina ngai na kata mboka o ba kotanga John Lumb ba kotanga Joseph Kabila Kabange les sénateurs à vie les présidents honoraires n'habité tel que mwana mboka un grand analyste le quoi yo Charlie Kadima o ko lo bani pe mesika. Liboso, condoléances sur na maman, moi si à Floribert Chebea, pas si koyoka, kolela na endenge wana, mais kokanisa sikoyo ba kwei na parcours ya bitumba, oyo lelo et aboutir na passation pacifique. Il y a pouvoir. Bato bakoye ebele, notamment Ozoyoka Lelo, Floribert Chebea, un activiste, militant de droits de l'homme, et tout simplement parce qu'il défendait le bon droit, en fait. Si aujourd'hui il n'est plus en vie, il voulait tout simplement que la voix du peuple soit entendue. Yangolero ozaotunanga bamba question mo mbala mo lobi mais omonaka IDPS nde ezaka peuple congolais na lobaka non c'est le peuple congolais parce que IDPS asala katango mususu kaka oyo peuple congolais nyonso azaka na posa mais azoko kosala te lokola bango balati yango donc peuple akumbaka na bango. Aujourd'hui que Chebea ne soit plus en vie, il est mort pour le Congo. Pour le Congolais, pour que le Congo soit libre, pour que le Congolais soit libéré. Les lots au Komona, bazotanga ba kombo ya batunyo so batangi. Mais depuis, nous on le savait parce que tozaki déjà na ba information, tozalaki nango. Les lots batwa moun ba vidéo, mais soko tali ba son bayoki les lots. Balanda wana eza conversation téléphonique ya RFI mais ba voice oyo bango moko basala na ba vidéo totia yango na ba réseaux sociaux bandima ko sala yango parce que lelo baza libanda baza ba exilé baza ba réfugié. OK, mais normalement bato wana nyonso ba libanda babimisa ba libanda po bakima. Mais il faut pas zonga lelo na mboka na bango, mais leur bazo zonga na mboka na bango pour ne dire que la vérité. Et cette vérité finira maintenant. Ndenge bo utuko yoka bato batangami. Est-ce que Charlie Kadima vous allez pendre solo na kondima ete etumbu
oyo ebongisami mpona bato oyo mwana mboka ya tangi est-ce que tumbu ya solo kokwisa maliko na bango to pe ba grade politique na bango to pe ba pete o bazali na yango ekoki kokotisa mbilinga te po ete batie tumbu likolo na bango kasi tolobi état de droit sikoyo dans le cas d'espèce c'est le droit qui doit être fait, la justice faite pour que le droit soit dit. Donc, si c'est un état de droit, la justice doit être faite et le droit va être dit. L'air moutoua sali bongo, ba lobby, ba sali témoignage, plainte sikoyo et qui ministère public, organe de la loi, à s'en saisir. L'air y a s'en saisir. Yende sikoyo, il faut azwa dossier pour nous transmettre devant le tribunal habilité. Ya ko sambisa batwana na baran politique na bango na baran social na bango utikoloba cour ezali na bato esengeli et sambisa directeur général et entreprise soko balingi ba bengisa le procureur général rattaché ou près la cour d'appel nde azana compétence ya bengisa le sénateur à vie. S'il est interpellé, le procureur général près la cour constitutionnelle, ça y est. Ce qui plainte comme dans ma boko na il faut andima. Azana chouate. So aye kondima seka comme au-dessus à mobeko. Est-ce qu'il y a solo plainte wana ko salema? Neska motuna siko ya monene ko lala wana. Est-ce que naka oyo esengeli kutu moto a porté plainte? Au procureur général, il faut s'en saisir d'office. Ah, c'est là le problème. Qui doit porter plainte? Pour le compte de Chebea, parce que Chebea est mort. Sa femme, Ali Banda. Mais, c'est un activiste de droits de l'homme. C'est là à feu de bruit. Aujourd'hui, qu'il y a des témoins qui peuvent témoigner et qui s'assument, qui veulent même revenir au pays en ce que leur garantie, leur sécurité soit seulement garantie, bah oui, au témoigner. Et ceux qui bah au témoigner, le procureur compétent prendra ses dispositions. T'en fais pas pour ça. On a un problème d'un. Le procureur déjà, le procureur doit s'en saisir d'office. Ezo senga kutu tekeo motutela ke no funda nani to. Liwa ya Chebe ezalaka déjà plainte à l'international. Donc le oyo ba dimi ko témoigner baza ba sujet congolais bien que pas bazali en exil. Moto a changé nationalité azate. Donc bazo senga garantie et sécurité ya sécurité na bango po bazonga na mboka. Donc leur ba na mboka il faut pas déférer bango devant la justice et devant la justice lorsqu'ils seront ils vont citer. On est en matière pénale. En matière pénale, une citation directe demande l'interpellation et la présence physique de la personne citée. Donc, en tout cas, on a habité. Ce qui est c'est l'état de droit et ça. En tout cas, ce qui est et que le procureur s'en saisisse et que a bengisi a kondimate en tout cas si le procureur général près la cour constitutionnelle l'interpelle et qu'il ne répond pas, je serai la première personne à pousser les gens dans la rue. Non, il y a une émission, ça va tout. Descendez dans la rue. La justice est sous contrôle. Les gens descendaient dans la rue, bien à Yopo dans la rue. Mais Bayebi qui n'a pas descendante. Bayebi n'a pas descendant. Si quoi le col a possible, si quoi banda pe, balongol ba cible, ba point bochaki. Bochaki chaki biso ba cible to yebi. Ngayoyo. Toza lelo na RTNC. Mais mukolo mukunkubila yakiao. Nazaki ba kusota mur pa nanga bazwanga batianga liboso ya RTNC entre bibembe misatu munduki na lito ibabeta soki tozaika ya nzambe tende tango so lelo to kana vite. OK, donc ba yebi déjà que o azolo ba wana ancien combattant
Donc, ce qui va bien, en tout cas, au moins que, le procureur va s'en saisir. Mais il est aussi impossible que le procureur ne puisse pas s'en saisir. Parce que là, les citoyens qui disent qu'ils sont prêts à témoigner sont des citoyens congolais. Donc le procureur général est appelé obligatoirement, il doit s'en saisir. Et s'il s'en saisit, il doit faire venir la personne en question. Donc il faut y être. Beaucoup Charlie Kadi Malobi en tout cas justice salamité cette fois-ci barozonga sous balabala donc yaza wana ko mobiliser ba to ko sensibiliser mon bazonga et balabala donc justice faut ça musana ngo tout en état de droit musala malam mon bandu si peut ça musala malam Charlie Kadima Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi le président de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. Oui. Mes très sincères félicitations, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec tous mes hommages les plus déférents. Encore une fois, félicitations. C'est l'honneur de la République démocratique du Congo. Je me rappelle de son adresse où il a dit que durant son mandat, il fera assez que le Congo soit ce pays qui puisse faire parler de lui à travers toute l'Afrique et à travers le monde. Et aujourd'hui, c'est un son très fort. Depuis 1967, où le feu maréchal Mobutu était à la tête de l'organisation de l'Union africaine. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. T'as vu combien de temps? Et tout ça, c'est, je dirais, c'est un grand combat qui a été mené, abattu, un grand travail de titan pour que l'on en arrive là, pour que toute l'Afrique puisse faire confiance en la République démocratique du Congo. Parce que si le Congo n'avait pas levé la tête durant le mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je ne pense pas que l'Union africaine aurait laissé passer le président Félix Tshisekedi Tshilombo à la présidence de l'Union africaine. Na une année na yé kaka azaki déjà vice-président. Ok? Lélo 2 ans na yé pouvoir président. C'est-à-dire que bamoni musala, bamoni ba effort. Oyo atata musu batozolo ba te sokindeni tozomona loko te. Soki eloko penze ezalaki te. Tokokaki kokoma na niveau où il y a crédibilité, il y a kotombola mokonzi ya mboka na niveau ya présidence ya Union africaine. Sikoyo musala oyo nde poussier kokoma epai wana. Mais musala yango azali na mandat yango ezaka mingi te. Era mokuse 12 mois tout ça. Alors une année kaka. Moni ezaka une année. Alors na une année wana sikoyo thème, il y a chef de l'État, il y a culture. Donc, culture, il y a liboso, il y a Mokonzi Yamboka, lokola zali nano, président de la République démocratique du Congo. Culture, il y a liboso, il faut y a tombola nano. Et ça, culture congolaise. Mais on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. La première de culture que le chef de l'État doit élever, c'est d'abord la culture congolaise. L'élever où? En Afrique d'abord, où il est. C'est pourquoi dans d'autres émissions, j'ai parlé de l'élaboration d'un plan culturel général. Et c'est par rapport à cette élaboration du plan culturel général que l'on saura comment procéder pour arriver à l'aboutissement ou à l'élévation de cette culture. Donc,
le travail est d'abord interne. Le travail est d'abord à domicile, où il doit faire le travail et à travers le continent pour sortir maintenant la culture africaine à travers le monde entier. Ok? Donc, c'est d'abord ça le cheminement. Et nous en sommes très fiers. Nous ne pouvons que applaudir et surtout apporter l'appui en amenant notre pierre à l'édifice pour que cela soit vraiment solide. Voilà. Charlie Kadima, si on peut essayer un peu de te contredire par rapport à ce que vous dites et par rapport aussi aux questions de notre cher téléspectateurs congolais comme vous qui se disent président de la République, comment se fait-il à Mbokanaena nous et ça Mbutu koto au Sénat et pays koto ensemble pays et gouvernement non vendité à subazu au konti mukumba lisusu ya Afrique mumabate na mutu ozo monate que non ça peut aussi nous endommager un jour et pour na mikolo atikana mikolo ça limbula mi balé atikali mbula mi balé mususu nanda mo ça eposi akotna ouais mi ça to akosalela mais on se pose des questions et koza lokola te mukumba likolo ya mukumba mususu. Bon, c'est vrai et ozala mukumba likolo ya mukumba mususu mais ezalaka mukumba na secteur spécifique netiye ba pesiye na mandat na ye atombola nde culture. Donc biso déjà na Congo culture na biso nde ya makasi. Donc soki ko tombola yango tovandisa yango nano à travers l'Afrique. Petozwa ya monde parce que l'air tovandisa yango à travers l'Afrique. To créer une forme de plaque tournante où il kozala que awa ba culture ya bambo kanyo sur l'Afrique et kozwa centre de gravité nango à partir de la République démocratique du Congo. Maintenant nous pouvons l'exporter et comme mayango na bamboka ya libanda ezali musala ba pesi mukumba d'accord mais mukumba wana ezali ko rapprocher aujourd'hui en tant que président de l'Union africaine. Le plus grand travail, je ne pense pas qu'Ezali coûte la culture. Le plus grand travail qu'il aura, Ezali, sur le plan de la sécurisation de la sous-région. Parce que en tant que président de l'Union africaine, la sous-région doit être sécurisée et en paix. Donc, l'Est du Congo doit retrouver la paix. Vraiment. Donc vous appelez sous bénéfique pour Nabiso, Nabani soit autungisama. Donc bazo tungisama, batungisama penza te parce que ezali bénéfique pour Nabiso sur tout le plan, sur le plan sécuritaire et sur le plan de l'exportation de l'exportation de la culture congolaise. Nous pouvons arriver à vendre encore la culture congolaise sur le chiquet mondial comme il se devra. Par le trichement de la culture congolaise, la culture africaine pourra encore émerger. Voilà. Et parlons aussi de ces démissions d'Alexis Ntambwe Mwamba. Ou démissionné d'abord Pétenios, na Kimia le Memanios, na habité Charlie Kadima. Aussi on le lengekani. Parce que batu badaye ko mona ko santete o moni jani mabunda awa bitu mebima kitokeya awa batu babundi batu bazoki bapota batu bakwela makama ndenge na ndenge. Mais toke na ngambo Sénat to moni lekina limimia nyonso na Kimia nyonso tu Charlie Kadima réaction na yo. Otuna kangai makambo yo mukolo moko oyaki na émission na lobaki na yo ya Sénat nde kozala facile kutu utuna ngai ndenge nini na bino yango nde kozala pete kutu mais oyele lo utuna ngolo bi ndenge ni ozokama mais na yebisaka yo déjà avant que yango nde kozala facile. Mais ce que je suis en train d'honorer, respect à Maître Alexis Ntambwe Mwamba. Là, il a prouvé sa grandeur. Enfin, quand Charlie Kadima Boisa kondima moto na kimia surtout faut to ndima. Ngai nazalaka honnête. Nazalaka partisan, ya na partisan ya te. So tamboli bien. Na yebso o tamboli ndenge. Kasi na yebisaka yo na lobi gouverneur Gentili Ngobila asalaki oyo moto azali na se ya drapeau asalaka le raiko répondre na palais du peuple
mais lera salaka ba makambo ba bomi ba boewa kuna na ba mama ya zando na lobaka te soki ayebo ngo na makambo ya koboma bato lokwa yumbi biso to d'accord te na Kinshasa po ba o ba na kini ba petit na biso soki biso to komola mngana tongo to yoka ba petit ba daye ba betaki masasi pour la marche on n'est pas d'accord. Donc il doit prendre les dispositions. Mais lorsqu'il est revenu répondre bah tout nier à lui naza FCC mais ici là j'exerce le fonction et je dois répondre à mon hiérarchie. Voilà. Et ça, c'est un homme, un républicain. Mais ce qui m'étonnait maintenant, la bande comme ça, c'est que les républicains, mais c'est la République. Mais l'air harmonique, c'est qui est confiance. À Kamba Sena. Retirer confiance. Retirer confiance. Qu'est-ce qu'il a fait? En tout cas, en un républicain, il faut à ça la démission de déposer pour permettre à ça la remise et reprise en bonne et due forme. Pour permettre d'échéance le Mabunda. Parce que déchoir Mabunda ko déchoir. Donc moi ça la même pas remise et reprise. Donc il faut pas longo bado, c'est-à-dire les roi mutu ba bengani tu les roi za bani. Na rang ya maître Alexis akokai ko bimana Sénat le la bani nde pas ina monique a télémisi quand même mutu et là il sort la tête haute. Moi je suis fier de lui parce que il a reconnu la fier na o ba bengi pepe ilunga o atika biso pe a démission na difficulté ndengwana na césarien non écoute ndengai na césarien non en tout cas il y a difficulté ndengwana soki yo aussi omoni okende nano na ke kutuna autorité morale ona zo na kokende nano kingakati kutu mutango azate ona kokende na katanga non c'est que vous avez ko sala te. Donc Alexis Tamoumbaki na bopete soki gouvernement sikezongi azongi na kati boko yamba maboko ya kufungama soki ya kozonga c'est que ba renouveler confiance azonga ne c'est que ba renouveler confiance. Est-ce que oyebi ke bato ba vota ki Kabund alongwa na assemblée azongi te banan ba voter. Donc après Azaki candidat unique to wana pena côté wana Charles Kadima to kopeso raison te Azaki n'est adversaire te donc normalement faki bima kaka kaka ça wana ba adversaire ba ko mona te c'est ba boy na ba ba garde ata yo moko na kata salo wana l'air ya longwa ki kuna kiti akoma ki député le roi député nyo soti et vous avez ko monite écoute l'air moi zonga na pied na otale na ya c'est bon mais lorsque va reconfigurer majorité, c'est que confiance est zongit. Vous avez reconfiguré la majorité, oui. C'est l'union sacrée, oui. Pour le chef de l'État, oui. Mais le chef de l'État a ici Jean-Marc Kabund. Vous faites quoi? Vous votez Jean-Marc Kabund. C'est un candidat. C'est un candidat. C'est un candidat. Bon, c'est un candidat. C'est un candidat. Bazali ba vanda na bango libanda biso to vanda libanda 3 owe ba biso to bima ba pa na assemblée mbala bon to bima mbale belé ti après on no bozonga kaka après to zomi mais makamo bongo zo bango ba bimi lelo ba minorité so ça Charles Kadima tomoni bandela GLM kofunga ma peuple kongo sepela makasi comme si wende mzo zaki na sima bandela GLM comme si supermarché on est bomba ke loko moko extraordinaire pour na nini sengo wana ke no ba funga bandela GLM bat ba komi ko lekana makolo Moussao Kinshasa et banda na Léopoldville n'habité surtout ba image oyo à un moment de donner déjà là zolo ba soka ko lakisa lo lenge kandi bande ko ba ko sepela kaka pa funga nzela Kinshasa et banda na Léopoldville nzela wana batu babanda koleka kuna kala depuis mindele mais depuis kaka so 2002 nde bakanga ngoti. C'est une forme d'emprisonnement, non? Quelqu'un qui savait qu'il pouvait passer par là pour faire un raccourci et à côté cleaning ngaliema ba bisi tété o le kaka so so te baluka boye kende kuna
c'est-à-dire eza boloko. Ya boloko. Donc il y a forme ya ba prison oyo yo komona teke bakangi bino boloko. Hein. L'air va te boya confinement ezani. Parce que tu as boloko na kata ndako na bino moko te. Kobimate zoko fanda kuna. Siko moni binda oh siko ndeni ngamona lipa ngana matene. Siko wana ba bloquer penza ba bloquer. Siko zo mituna mais mais ba bloquer kuna boto le kala biso ndena balabala to kota pe na lupango wana te to koma kuna ndenge. Donc lorsqu'on ouvre, le peuple se sent libéré automatiquement. C'est-à-dire, à comme on sait là, même si Azari n'est pas là, mais les caca. Bon, en tout cas, même si comme découverte, voilà. Donc, découverte, on a peut-être pour Nabao, Yesima. Bon, biso bato yaki nebiso to yebike eloko yaki nzela donc moto azaki ko se sentir en insécurité yemoko azane na confiance ni ya peuple o yazo kamba. Donc il faut kanga, il faut mi bomba, il faut longwa kende na bazamba. Donc ça dit azo mona ka ndeso ka lekiawa bako bambanga nzete bako betanga libanga wana nani wana. Bon nzele fungwani soko lié okoko leka siko yoko leka nzela tout droit wana nana yako se sentir na insécurité chali ku kadima okima motuna te nani wana yako se sentir na insécurité kota CCZ do baluki binda boy groupe lito moboti ezo mona na baluki soko bimika na kombo ozo tala kuna mba moko moni chez Nicolas chez Nicolas ngwe koma Rotana ndeko bon ba bloka sika wana nga ibna ngote na ebi chez Nicolas on a ngwa ko misa sana insécurité bon oyo zo kanga ba mapango zo kanga ba barrière nani wana Charlie Kadi moto azali ko kanga yebi te moto kanga ikuna te babuna ici télévision ni ba nani azali ba yebi ye babuna ici télévision bo yebi moto azali ko kanga ba barrière ozo kangela nini ozo banga nini ozo kima nani yo za mokonzi zo kamba batu ozo kima batu ozo kite lobby Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ça la visite familiale a la maman na ye na bandeko na ye banda komi mukonda zozo ata ya kukuta na bangote c'est ça oko banga te oka chef de l'état te na matanga familiale de no mangwe ma photo beaucoup mona konza mboka ba selfie ke tala yi mama konza bokonzi pa mama côté na wuti na sibokonzi non kasi na le bien avant akende kozwa beaucoup de l'Union africaine. Vous voyez qu'azaki en Égypte. Tous bien Tshisekedi dinani. Le Sphinx de Limete. Kasi au moni chef de l'état te akei kokanga photo nasea Sphinx de l'Égypte. O komika nante bon lelote o komasima. L'era kekuna parce que la première civilisation africaine, la première civilisation au monde, la première culture dans le monde des cultures égyptiennes. Or l'Égypte antique, l'Égypte il y a batu mwindu. Biso ndeba ekolo Égypte. Ba mindele onyoso mona kawana ba mindele wana bazaba arabe, ba ya na ba évasion na ba conquête na bango na ba croisade na bango ba ya nde ba récupérer mabele wana za ya biso batu mwindu. Donc chef de l'état yebi il fallait akende nanu kondi makuna kuna nde et pas culture ya Afrique evandi. Donc okoki kokende ko tombo la culture ya Afrique na Union africaine po simba yango te soki okomi et pas civilisation to culture il y a le bosso il y a monde des athées la culture égyptienne donc il connaît la tradition mais naskoyo la culture africaine ne marche que avec le rituel du chanvre. Maintenant c'est là où je veux voir s'ils vont libéraliser le chanvre parce que les États-Unis en ont déjà libéralisé. Obama, lorsqu'il est arrivé, lorsque l'Afrique a gouverné les États-Unis, selon la prophétie de Luther King, Obama a libéralisé le chanvre. Maintenant, l'Union africaine va élever la culture africaine. Et la culture africaine ne marche
sans le rituel du chanvre. Vont-ils libéraliser le chanvre en Afrique? Ça, j'attends, voir. Ah, moi, là, moi, je ne suis pas sûr. Là, on va revenir. On aura revenir encore sur ça. Nakolinga lelo penza to beta lisolo te. Na eza interrogation na tuni. Mais nakolinga avant zonga ne pas na ngai. Ozwa temps ya kosala ba recherche oyeba oyo na lobi lelo. Ezali en solo to eza ya solo te. On a lobi ti to ozongela ngo sur na plateau parce que oza sous ces branches mususu PCG mususu Charlie Kadima. Oyo nazo bandela lisusu. On va aller à la promotion et la valorisation de la culture africaine. Tokokenda tozalia wa kokende na kotombola culture pe toloba nini ezalela mpe bonkoko ya moto moyindo mais ezalela mpe bonkoko ya moto moyindo na bozindo nango evandi na gangisme, ganja, le rituel du chanvre, bangi. Est-ce que bangi diamba ngai moko na koko loba kobanga note na ko expliciter yango na ba forme na onyo soit l'aise ngane alingi bato ba comprendre malamu pour ceux qui n'ont pas comprendre et na bato musu ba comprendre été donc on le ba chanvre et na bato musu ba comprendre été bangi ba comprendre été diamba donc manyola ngoma malamu mingi donc ça micro tokokenda kotombola ezalela mpe bonkoko ya Afrika mais ezalela pe bon koko ya Afrika na bozindo na yango evandi na rituel ya chanvre, gangisme, rituel ya bangi, diamba, oyo Obama, Barack Obama, lorsque a commis moto moyindo, a commis mokonzi na États-Unis d'Amérique, pour na kotombo la culture ya moto moyindo na États-Unis a libéralisé qui rituel ya chanvre. Okay. Bien. Les losikawa bozali kotombo la culture ya moyindo na Afrika. Soko kasi bafungoli bangi. Kuna na Amérique na bamindele oyo balaki kolakisa bino kokanga bameli bangi. Sikawa bino moko na Afrika. Bosa ndenge nini? So bofungoli yango te boaka ba umbuti. Tokozonga na sujet au poto on kolobela likambi ya bangi oyo ya fungoli te botikali kaka ba umbu parce que mais attendez. Oui, on a compris. On reviendra sur ça Charlie Kadima. Non, na lingina souligner lisusu na mo ba. Okozonga na yo na yango mukoloko ya ndeto fungola yango bien. Na lingina peso lisusu. Comment aujourd'hui les États-Unis d'actuel, le président actuel américain, sont tel dans gouvernement na ye, au moins même ba gay, homosexuel, na ba oyo bazaki mibali bakomi basi baza na gouvernement na ye oyoka même kuna na Vatican bako pape andimi ke bakozala na ba mariage ya homme femme. Si il libéralise l'homosexualité, l'Afrique va encore combien de temps cacher le rituel du chanvre? Que eux tous savent que c'est un rituel. Donc, c'est maintenant ou jamais. Ok, merci beaucoup à Charlie Kadima qui était là avec nous. Beaucoup comprendre. Charlie Kadima, mais qui un peu explicité mambo belé. Oh, il faut mon condamboka. Oh, jusqu'à là, bah, oh, kaka, bah, ko sepe là. Eh, mon condamboka, comme kuna na motu ya Union africaine, bah, makambo était mon condamboka va ça là. Mais sur l'année, on malam, ceux qui a total au bandé, le koluko bandé, malam, comprendre. Tina nini ya solo mokonde mboka il faut asala pe loko nini faut asala kuna na esika zali na bokonde ya Union africaine. Depuis maintenant mingi na dima weja zaki na sima caméra Rachoula Caramel qui était toujours là quand on parle de Rachoula Caramel. Nous vont directement correctement news télévision. Je dis un grand merci à Tete Mujinga et la maman des garçons eux de filles na pesio matondo mingi. Pourquoi oublier mon papa d'amour Cléo Kaleo Sarah Katika ici kozali na lingi bino mingi na lingwa amino toujours ba remarque na bino yango debile na ngami kolonio surtout. Ba bonus to izine télévision na kosenga bino bo aimer ba vidéo na bino bo
partager, beau s'abonner massivement. Pour s'abonner, ça n'a pas cité. Dis le nom où j'ai tout le temps à monter la ramener facilement. Juste de ces côtés, vous avez une cloche, il y a rouge, au clocher, au long pour s'abonner, au maman abonner. Il y a une télévision pour partager, pour bien abattre nous tout le monde. Tout le monde, Charlie Kadima, tout le monde, Mikol Mikoya.